ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu. Celui qui est brûlé, les gens sont mis, ils vont violer la maman à l'est. Oh, la maman a dit, on va souffrir, même dans l'église, et donc, la maman. Celui qui est brûlé, les gens m'ont il y a pas depuis, quand ma léopold décide de manière à bien te bagner, pour avoir la salle, on va le faire. Je vais laisser ce pyromane. Celui qui est brûlé, les amis qu'on a, bande de nyonso oyo bayaki l'église kolwa nzambe mais bande ya l'église bale bango parce qu'ils sont des méchants. Ils sont bêtes, méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils ont marmine. Merci Alpha Blondie. Breaking news, nouvelle en bref, et Kangi Masoro, parce que pour le 30-30, Bazali Bob de l'art, Yaba Congolais, le grand libérateur, Mwana Cham. Nous avons la rencontre personnelle ensemble. Alors, tu as la breaking news, la biso. Na diaspora, surtout pour les gens qui que biso va voter, c'est-à-dire combat ici, que la constitution va changer. Na bandeli. Na diaspora, surtout pour les gens qui sont na Congo, même de la sali point de presse na lobby va changer loi comme la diaspora a voté terminer en combat ici et puis si on dit que va changer loi wana que comme la voté c'est-à-dire va changer de loi quand même les Rwandais a se représenter pour la troisième fois pour la garantie. Donc au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pasteur Songi, bienvenue au Lokaye dans la gloire et par Mombo pour Kindo Kialango. Toujours c'est la passion de la Kangela, la mission de connaître délivré. À tout le monde, il y a un message, il faut confirmer vraiment ce qui provient d'envoyer l'homme de l'église, pour ça l'émission, comme ça, Abde Tangana et Kanga. Dans le monde, la mission fond dans la police, il y a un message, il y a aussi dans le message, il y a un message de fond. Bayaki awa na bakatiere bakokani nate ndesu kwa okokangana paterema na dubé kuna bakangie na mwasi ya modérateur pe abimana pasi mususu ya bandimi église elema oyo eza biloko impudike ya masa apesa ye balobi libumu na ye etonda na bademon tokokita na dublin tobimisa na demon wana nyonso etongi na libumu na ye. Jacques de Vibra a lobby, en tout cas, n'a pas soutenu Radio Sentinelle, et chaque fois où on a ça l'émission, n'a pas noté ça la crédit à Robenga. Pour tout le monde, et le milieu de la vision, la breaking news, et ça, pasteur, mon côté, appelle ça sur la news en ligne. Voilà ça, les nanga, botala, n'a pas commenté de mon ndenge azofinga ndenge azotinda bato ngamoko atindeli nga message na portal yoka mosenje ya kamuyaka soki ozalaki na Kinshasa mbe na nuit folio nokokufa na janvier o bato ya musulman babengi nga babi paster makambo lobi eza solo walesa aza motu ya bisala mabe botu na ye akima musulman eko na nini ye motu aza na bambasu ye motu azalaki quartier azalaki na kisi ya mamemi na Kinshasa tozokamwa bato Kinshasa nde bazolanda ye alors bato nyonso to ya walesa oyo bazofinga oyo bazoloba natikeli bino témoignage ebingwe boswana nango normalement walesa to azali mosali na nzambe ya solo témoignage ebingwe alobi angakanga mondoko aluka alobela ekibondelo ebingwe mpo likambo oso na tribunal baokangali ya sele tifani bakoteli ye po aza na mbongelelo ebingwe ayebaka koleka ye fois umputu un film de vidéoforme. Bon, moi, déjà dans la Bible, ezali film
le vidéo faut ma tourner dans moi dans Matthieu 24, 14, 7 bonnes nouvelles sera prêchée partout après venir la fin. C'est-à-dire que les autres ont dans ma film est comme pour tout, n'a pas bon révélé la carte d'ango pour la vie à son malade. Alors, révélé la zone tout dans le rocher Mangouabi, n'a Paris le représentant dans JC Songo, bien Nathalie Songo, na Hollande, les amis Massana Richard, et na Canada, les amis Baron Bologna, na États-Unis, les amis Serge Ndondo, na Germany, les agents Songo, na Londres, les amis Francine Songo, na Manchester, les amis Titi Songo, au distribué en haut. Alors, les 3 na 3 heures de c'est-à-dire na 15 heures, et vous changer la donnée. Somba, on a 2,50 €. 2 livres 50, 1 livre et donc il y a 50 livres et donc pour soutenir pour la mission na la pension na Kinshasa 1 livre aux hommes sindo na na poche. C'est-à-dire sur le pirateur au milieu de quel lieu on m'a appelé ça Moussa Nzambi. Alors batu nyonso bazoluka ko attaquer na ipo na kozala kuna l'église pour sa émission boya moko na moko please. Na ya moko bino ozaluma de 4 ata bino ko sana musale belé ya Olivier bia o délivrer no so ko na problème personnel na problème ya kana yego mo ba ya so ata mola na yemo ko ngala ata mola na ngala ba ange alors na bombe bino vraiment l'église là na zoya beya moko na moko pour tosi la bien mais ya groupe teko pour que sana musale belé alors awa ba de belé la beninga ipona bakimbangisi na la bido pasteur mungala ya solo azalaka te mungala koza pasteur te musala oyo ya mungala ya solo asala ezali ale moloto bapasteur mingi ya baluba baluba malamu bazali baluba oyo bakumisa na nzambe bazali nga moko l'église nanga na ministère nanga na travail na baluba pare nanga ya libala pasteur Moïse Chimumbu muluba vie nanga oyo encadre ngai alansa ngai pasteur Soni apesa ngai atie nga na radio ti lelo azwaka dina azwaka mbongo aza moluba nazala bakamarade ya baluba parfait campo na Lyon moluba donc nazalaka te mwasi ya liboso na mema na poto jini kumwanyeli oyo lokabwana ntango ayebaka nzambe te moluba bakamarade nanga baluba jili akomanga na Hollande aza hollandaise ngam na ye na kutu avant nakoma pasteur alléluia c'est-à-dire na problème personnel na baluba te mais nakoma vérité mais baluba kindoki ezali kutinda bango baluba bango bazokomprendre bazongini alors bapasteur mingi bazala kindoki me baa baluba Job Patriarche Mukasa Chibwabwa Deuxième Bayo kutu mama na yaza burundaise Deuxième Bayo mama na yaza burundaise et puis azala jamais pasteur Nikolo kutakuto tengana presque baluba mingi bozomona awa Bishop David Ntumba ncho asisa akutu 4 bouteilles à whisky par jour donc mingi bazala misala mabe alors soki okutanya buluba mosala mabe akobloke yo kokende na église akobloke kokende lola akofina yo akovandela yo e nalobaki ete bato mosusu oyo babebisi kongo ezali bakongo nga moko na mokolo e lelo je vous apprendrai que Simon Bimbango azali un vrai prophète ya nzambe ataleli nzambe solo mais bana na ye Simon Bimbango abotana te abalaki mwasi mama mwiya aya bana 3 bana na misatu nde baya na soloka na église même l'actuel Simon Kimbangu kiangani oyo azodirige église Kimbangise aza moto ya misala mabe na nkamba eza esika basacrifice génocide esalama na Congo nombre ya bato oyo Kabila abomi na nombre oyo bato ya Kimbangu abomi ya bakimbangiste eleki mpo bakimbangiste bazala bango église ya nzambe te me église ya satana balora njoro alors mutu nyonso to asambelaka kuna mutu nyonso to azonga l'église Kimbangiste soko luki nzambe te ozeleli felo nkamba oyo olongo nkamba ezali makambo ya nzambe te eza kindoki oyo nalobi eza oyo molimo nzambe elobaki alors bokeba deuxième couple euti kobenga mpona koconfirme ke pasteur oyo autaki na États-Unis pi wana
asalaki makambo wana na bango kosacouple bachangeani bacouple basi bango bimala bango na bango mibali bango na bango bazotuna sikoyo évangéliste ewili mpe akotémoigne soki mpe esalanaki bongo na ndako na ye. Je crois boki kolanda Sakayos azoreconnaître apresente nga bameilleur vœu. C'est parce qu'azoreconnaître ke naza mokonzi ya bango spirituel mpo nga okamba bango. Mais Sakayos afo ayesa bino vérité asala nini na mwasi ya kabelo kabelo oyo azodirige église ya Kinzamina parce que ye moko mpe aza moluba ya ntio balinga balekisa mwasi ya kabelo lelo aza na koma balekisa bino vérité. Donc problème eza na alobaka vérité mpo nzambe atimina na ba vérité mpona sikola bino naza contre bino te nalingi mpe bino nyonso koya te. Et puis la pétition qui bat bengaka ngo baloba bino na réseau mais bozoyeba te bozobeti naza na réseau. Alléluia. Nayebi ke naza na raison. Nayebi ke bino kubo changer. Ngai soki nakoti na quartier bandoki tu babujaka. Bandoki bakoka osupporter présence na nga te. Mangato. Alors pour la radio Sentinelle oyo ezosalama na internet. Alors naza na deux personnes bazosala yango. Ezali José na Londres pe ezali nani na Canada, na États-Unis. Alors, bon, tala likambo oyo. Na Birmingham, eza na garçon moko kuna abenganga lobi na boso na esa atindela ngai kombo na bosani. Ali paster mwasi na ngai aboti na jama. Mwasi na ngai aza ndeko akanganga na kisi. Mwasi na ngai akoboma nga na ndako anyokolaka ngai. Soki bandeko na ngai batindi bazobela babenginga ya kotola basima kangi mbolo bosunga nga yesalaka Birmingham bakosunga nga na kokufa na Birmingham nakoki nuzalobi na kopesa bino kombo na ye na kombo ya mwasi bazali ndako moko abota na jama oyo ali kokokisela bango frigo na ndako na Manchester mpe eza na garçon moko abongisaka bafrigo abotisi basi ebele abimaka na basi abongisaka bafrigo na kotangela bino kombo nelobi alors baza Birmingham. Je crois que je ma soro bon le sauver de Corona abele ya lobi na zo courage te ya kobela na ye na zo courage te na bandi liboso na ye a inokizana ngai ya wana yebi ke yo proverbe yeli biso breaking news mokili oyo na Birmingham na za danger bon c'est la tebo ko kumba ngai na yebi te président Birmingham ya bakongole kuna zamani bon kandeko oyo mwasi azonyoko na ye mwasi aza mshwahili aboti na jama na ndako ya mutu. Alors, il va passer. Nous avons la frère Mabiso, Marius Lunguma, message, on va m'appeler parce que Marius Lunguma peut arriver au Simba, il ne peut pas aller ça, pour l'album Naïe Simba. Alors, Marius Lunguma, de l'organisation mon aïe, nous avons donc, nous avons la fiction, nous avons aller ça. Ce qui fait à la vérité, ou à Robert la Ngoma, ou à Mokufa. Na komeli ayebi yango makambo nazoba eza ya solo. Alors tobaki bakimbangiste boluka nzambe bolima po eza église ya basataniste. Alors ngai etant que proverbe 30 nazokobeta se teke bolima eloko teke oyo ya kochange constitution bolima mpe teke oyo bakongole bavutaka na ngonga oyo Kabila na gouvernement na bazana lelo mosusu akosala te tozozela pour akufa pour babengana ye. C'est ça les choses. Même d'ailleurs oyo sabiso kala na tebe Kabila akufi ou Kabila akimi oyo bachange constitution oyo bakali etali biso te. Deuxièmement tozosenga na bakongole nyonso bondima kutu te ke oyo Kabila na katumbu mwake baza na baproblème etali biso te baza na baproblème bayoka na bayoka te biso toyebeloko moko tozozela Kabila akufa utokanga ye. Et na ngonga oyo les États-Unis bazotravaille ndenge nini bakolimue Kabila. Breaking news alelo yalaki yango wana sommet na biso yalaki bakimbangiste bazali église satanique il faut kobima basacrifier bakongole mingi couple mosusu deux couple mosusu oyoti koconfirme ke pasteur pri autaki na États-Unis asalaka biloko ya ndenge wana. Et awa na Manchester na restauration pasteur église ya restauration pasteur na bango donc ayebisa bandimi na ye na mars contrani basala
parce que Olivier peut avoir ta formation, Max a formé. Donc, quel est le